Balobaka, après la pluie vient le bon temps. Mais oto ali komona na ville province ya Kinshasa et komelo komususu. O bozali komona oyo ezali bongo na wenze ya rompwenga babandeko après la pluie. Tala bandeko nde bali koteka, tala ba mama nde bali koteka likolo ya salité et pesi pasi. Qu'est-ce qui a fait que wenze oyo koma boye? Les détails de cette émission landana no momuke. Awa tozali na wenze ya rompwenga ba. Voilà, après la pluie, dans des conditions où les Congolais vont vivre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Mokonzambo Kazomona que Jantiningo Bila ne mérite pas d'être gouverneur et Mboka Oyo. Likambu ya kokamwa bandeko de kuluna au chef maçon. Jeune fille oyo ali komona azalaki bongo grand culunaire kasi tangu batindi bango na kanyama kasese na service national abongwani akomi maître maçon. Yokaye. Papa Fatibe, to pasel pour na biso. Tozala ba brigand. Tozala ba miyibi, ba kuluna, ba sa ba fazer, mais lelo to ina service national to komba ta valeur. Esthétique et boma vélo ndeko oyo jour ya mariage na ye oli alata na ye Weston a préféré kolata na ye patin. Sapatu ya bapine nini ekomelaki ye tanga memi mwasi na ye bokola na détail nango kaka na émission oyo. Bo s'abonner massivement. Likambu ya loi chani oyo mwana mboka bimisaki loi chani na ye eske mbala oyo ekokanga ye moko te po yoka makambu oyo mwasi na ye alobaki. Ya fiston, tout s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Matria, forme géométrie céleste, Mokoko, Yanzambe. C'est la capacité qui gagne. Bonne année 2023. Grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu cette année. Vraiment, cette année 2023, il y a beaucoup de surprises. Première surprise, c'est l'album Gematria. La chanson Gematria que je fais featuring avec DJ Lacoste. La chanson Gematria, je vous ai donné et je vous redonne encore. Savourer la chanson Gematria, c'est la capacité qui gagne. Mokoko Nzambe, forme géométrie céleste, Gematria 2023. Donnez ce mot. Merci, merci. Gematria, c'est la capacité qui gagne. Les l'univers pour l'éternel en Jésus-Christ. Alléluia. Kofi Kiwenge, archevêque, PDG Jean-Jacques Kinkela. Nalobaki angone bandeli, après la pluie vient le beau temps. Oyo toali komona na Kinshasa, après la pluie vient le mauvais temps tonini. Tala bandeko, mbula ebeti esili kobeta awa boye, kasi tala ba mama bazangi esika ya koteka, bali koteka likolo ya poto awa tozali bongo na orenze ya rompwenga ba epesi pasi bandeko. Après bokoloba kolera na Kisasa to ndenge nini? Eske ba kondi ya ville ya Kinshasa bali komona makambu oyo te? Ba bourgmestre na yebite soki bozo la kaka mokonzi ya mboka aya kobongisa degré ya poto oyo metango balobaka to ayiko bongisa mboka 5 chantiers révolution de la modernité na yebite benga okomo sur lingi to mona kamakambu oyo te tala comment est-ce que na capitale vraiment to boyite et ko sala bosoto boye bandeko baleli yoka bandeko Awa tozali na wenze ya rompwenga ba. Voilà, après la pluie, dans des conditions où les Congolais vont vivre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Mokonzambo Kazomona que Jantiningo Bila ne mérite pas d'être gouverneur et Mboka Oyo. Par condition, il y a boye vraiment. Regardez vous-même. Oyo Babengi Wenze. C'est-à-dire que les Congolais vont lire na salité Oyo. Il y a des cochons différents. Ma maison na monia wana rompwenga ba. Na ba cochon kutu ba cochon ondre baza na traitement koleka oyo nga na kutia ça c'est inadmissible. Gentini doit partir, on ne peut pas attendre ti ba élection ba benga na Gentini. C'est l'ennemi numéro 1 ya ba congolais na mboka ya Kinshasa.
touti komona biso nyonso tuna komini ya Makala comment est-ce que bandeko bantu bapapa bamama bakimi bandako na bango tokanisi lokola kutu guerre ese komi na ville province ya Kinshasa nzoka bakimaki nini bakimbongo bakuluna tosali na gouvernement ata la solution ya komini ya Makala po oto badi komona wana ekomi eloko mosusu bandako ya kitoko etikali vide kasi gouvernement pa lembite abali kosala musala na ye ya ko transformer batu ozali komona jeune fille oyo alati bongo combinaison overall ya service national ye azalaki kuluner munene mwasi ya bakuluna bandi shege kasi tango bakendaki na Kanyama Kasese ba transformer ye après correction après kotangisa ba transformer via fi oyo akomi bongo maître maçon ali koloba yango na esengo merci na musala oyo service national esali to merci na gouvernement na musala oyo basali au travers service national pona kosala boye kasi mama papa yo mwana wazali kuluna keba po soki bazwi mbala oyo ake Kanyama Kasese ake kozala rééduquer comme se doit soki pe papa omoni mwana na yo azali kuluna ali kosala makambo alamu te mama kobomba ye te tinda na service national po batangisa ye ezala exemple ya suivre pour na jeune fille oyo tala jeune fille kitoko siko a retrouver kibomoto na ye kondimate ke ya bali kokata machette akoyi moto ya solo landa reportage oyo ekote ya yo. Awa. Yo utaki wapi? Kishasa. Eza musala wanda fa bandaka la Kishasa te. Na Kishasa na ndosa musala te. Ibo ngulubani kwa service na sana musala. Elo liboso na remercier nanu. Papa Fachibe to pasel pona biso. Kozala ba brigand. Tozala ba miyibi. Bakuluna, basa ba fazer. Mais lelo to ina service national to komba ta valeur. Lelo pe mutu musupe o bandaki komona na valeur te lelo comme na valeur koleka e na merci sala ko zolo ba sala zolo na merci pe na général kasi on a pas sali pour la biso pour ce qui était peut ça président ba rapport na biso mais lelo pe to aboyete solo boy e bongo soki lelo moto usitika no musala o ikende na kino banda koteka soki na gambela soki pe pakajuma est-ce que kotika musana yo no tika te no moni ndoki Obendo. Ndoki afina nga. Ali nga ngala beba lokwa Sasa. Takishasa uzale mwa saba kufuna. Na commune ni. Nimete. OK, ça va, merci beaucoup. Courage. Zana message au Bakisa. Félicitations. Madame Masson, zana message. Pour la baninga na yo mususu. Batika. Misusu na komba oka kutu kufa. Menga lelo ana zamba na zali na komi na maître maçon. Pona mazo te mena maître maçon. OK, merci Nzamba Pambola. Merci. Yaya, esthétique et boma vélo. Mokolo oyo muta réalisaka rêve na ye to dream na en anglais. Ezali mokolo ya mariage. Komona jeune fille alobinga na kolata voile ya modèle boyi. Garçon alobinga na kosala boyi. Lokola pe bandeko obo ali komona jour ya mariage. Mwana mobali oyo olie asomba na yata Weston ora alata na yesoki nini ya préféré ata bongo patin zali mingi basapati oyo zakala ba pine o mwendenga zali ko sala ali ko sepela pola sabino asali grand patin yo patin ko sala ba seki kasi na esengo wana ye wana atomboli mwasi na ye bali ko pusa na patin bali ko sakana sikoyo tala pembeni wana okomona ba garçon d'honneur ba mninga na ye nyonso tu bango nyonso balati ba patin kasi esthétique boma vélo eloko ende comme on a suka bango wakwena bena mwasi na epesi pasi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso
hébergement, minerval. Olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte d'Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndengenini. Merci pour l'opportunité, maman.